solo bandeko balandi radio télévision kimbangiste mbote na bino banso besika bozwami bana pasi mo kimbangu. Ngonga na biso ndenge ezali bomesana na biso ekoki pona kolanda émission na bino bokolingaka mingi émission ebengami émission masolo. Émission masolo ezali émission ekolobaka obele masolo monene na pasi mo kimbangu pe lingomba na ye. Mena mokola lelo bandeko bana pasi mo kimbangu na ndenge bokoti biso na kati na bandako na bino pona kolanda émission oyo toko pesa bino émission ya lelo ezali émission moko spécial pona nini po ete toyebi biso nyonso tozalaki kozela tata na biso conseiller direct ya chef spirituel papa Simo Kimbangu Kiangani conseiller na ye onakomba papa Zako Bituvidi azali na kati na mboka ya Europe awa na mboka France. Yango tolingi to pesa bino moke flash ya moke pona kolaksa bino ndenge nini makambo elekanaki. Kasi na mokola lelo wabino ndeko papa Lambert makwemi mo pena lisungia papa Edi Zolandonga mama Fifi Ndongala bangonde tozana bango elongo poete koyamba ba oyo babongisa mi poete to kwa kosala émission oyo. Na kosenga mbala moko na ndeko na biso papa Edi pe mama Fifi esika bango bazali boko akopusa na pembeni poete kozwa bandeko na biso batata na biso oyo toyambi na mokola lelo poete balobela biso likambo nini pe tina nini bango bayeli awa na mboka ya Europe tout précisément na France. Papa na ngai mbote na bino. Mbote na yo papa Lambert pe balandi nyonso ya Ratelki Europe. Ngai kombo na ngai Divengi Nzambi Jean-Paul nazali pasteur et conseiller principal na cabinet ya mokonzi ya Bule na makambo etali santé nde nakanisi na ntina ya présentation oyo monene tokoyi koloba nde yangwana. Si papa Lambert nego maloba ngai nazali révérend Zakimwena Matondo nazali pe conseiller principal na cabinet ya chef spirituel nazali na responsabilité ya culture na banda kana kamba liste ndenge boyoki ngai nazali chargé de mission ya mokonzi ya Bule. Merci ya solo bandeko balandi radio télévision kimbangiste to wuti koyoka ndenge nini ba papa na biso ba conseiller kuna na cabinet ya chef spirituel ba wuti komi bimisa soki bango bazali banani ya solo to moni bango nyonso misatu bazali na biso awa na mboka ya Paris awa na France nde esika na mituna oyo to bongisi mpoyo te to kwa kotuna bango mituna na biso ya liboso to kotuna ba papa na ngai ezali boye bino bozali ba conseiller ya cabinet ya chef spirituel ya solo chaque voyage nabino ekozalaka na but moko précis mais toutefois tokomonaka interprétation na biso ba fidèle na manière oyo ba information ekotambolaka et puis tolingi to yeba na mokola ya lelo likambo nini oyo bino boye pona kolobela na ba fidèle donc bit ya voyage na bino awa na mboka ya France topesi bino maloba. Merci mingi nakanisi collègue nangai révérend Zaki azana mokanda oyo mokonzi ya Bule signaki o tobengi ordre de mission yo papa journaliste na kopesa yo yango po ete boko koyeba nini mokanda ezali kokundola kati na yango pona balandi bakoyi koyeba ya solo ete mission to ye ezali mission officielle ya mokonzi ya Bule nde soki otangeli bango ekoza malamu. Merci ya solo bandeko balandi bozali kolanda biso na mokola lelo kati na lolaka ya radio télévision kimbangiste awa na mboka ya France tozali na ordre d'émission oyo euti directement na siège international kuna na Nkamba Jérusalem. Ordre d'émission numéro 083 EJCSK CS 01 2015. Les personnes dont les noms et prénoms sont repris ci-dessous sont chargées d'effectuer une mission pour les comptes de l'église kimbangiste en Europe. Il s'agit de 1.
Papa Kiangani Zako Jean, conseiller direct du représentant légal et chef spirituel, chef de la délégation. 2. Révérend Divengi Nzambi Jean-Paul, conseiller principal au cabinet du représentant légal et chef spirituel. 3. Révérend Zakimona Matondo, conseiller principal au cabinet du représentant légal et chef spirituel. 4. Révérend Kunku Fusiko, chargé des missions. Objet. Préparer le voyage du chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangis EJSK dans les lieux historiques bibliques en Europe. Visiter l'église kimbanguiste en Europe et réconforter les chrétiens kimbanguistes. Destination: espace Schengen et la Suisse. Durée de la mission: 90 jours. Début de la mission: août 2015. Date de retour: fin des missions. Moyens de déplacement: avion, train, véhicule. Séjour à charge de l'église kimbanguiste. Itinéraire: Kamba, Kinshasa, Paris, Athènes, Rome, Paris, Genève, autres villes européennes et retour. Les autorités consulaires, policières, administratives et ecclésiastiques sont sollicitées pour leur apporter aide et assistance en cas de nécessité. Fait en Kamba, le 25 août 2015, le représentant légal, Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Merci ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste touti kolanda biso nyonso ndenge nini le révérend Nzaki Mwena atangeli biso ordre d'émission na bango ndenge baeli na mboka ya Europe, tout précisément awa na mboka France. Tokei na mituna na biso tokende na ba bino batata na biso pe bakulutu pe chargé d'émission tolingi toyeba bit oyo ya voyage na bino pamba te batu kolobeza la kamingi tolingi toyeba bit ya voyage na bino zali nini. Oui, ndenge, merci papa journaliste. Ndenge o totangi, ndenge révérend Nzaki Mwena atangeli biso na mokanda ya chef spirituel et représentant légal. But ya voyage ezali bongo koleka liboso ya mokonzi ya bule parce que nakanisi bandeko ya Europe, bandeko ya lingomba nyonso bako découvrir ete posa ya mokonzi ya bule ezali bongo koniata mboka ya Europe e bongo liboso te makambo wana programme wana eko kokisama eko kosalema esengeli ya solo ete batinda mina ye ndenge tozali na mutu ya voyage ye moko papa Kiangani Zako toko ko leka liboso mpe ko bongisa ba bisika nyonso oyo mokonzi ya bule esengeli ya lekela nde yangwana oyo mama ya likambo biso tokomeli na mboka oyo ya Europe. Merci papa révérend Divengi nakanisa toke na papa révérend Nzaki Mwena soki okoki kolobela biso pe mwa moke obakisela biso mwa moke soko za na likambo koko obakisa obakiseli biso na place wana. Likambo suza obakisa ezali te ndenge ekomami na ordre d'émission ezali kobongisa arrivé ya papa chef spirituel awa na mboka ya Europe parce que toyeba yango depuis ye azwi bokonzi atamboli nanu na mikili oyo te bandimi bazaka na posa na sengo pe ya komona ye kasi biso toye comme banongi toye kotala mboka ngo ndenge ezali toye kotala pe santé ya lingomba yango wana omoni na deuxième alinéa ekomami réconforter bandimi na kati awa na poto ndenge azali kotinda yango epai nyonso tu ntango aza koloba na Kamba ke
zala malamu totika mabe tosala malamu topesa maboko mpona azali kosala misala mingi surtout musée po asilisa pasi na biso totraîne te tofrene misala te nyonso tu wana ezali na cadre wana mpona ko réconforter bandimi na kati ya Europe. Merci à solo bandeko tozali kolanda tokokene na papa na biso papa révérend Kunku Fisiko ya dali chargé d'émission na kanisa yepe akoyi kozanga mwa liloba mokete pona kolobela biso bit ya voyage na bango awa pamba te toyoki mibale patana so balobi na biso kasi yepe azali na kati na délégation wana akoyi kozanga mwa likambo te papa révérend Kunku Fisiko topesi yo mwa maloba. Merci papa journaliste. Ndenge kaka uti bosili koyoka ndenge baconseiller basili koloba ezali nango likambo ya kokamwa te surtout mpo na ngai mpo ntango nyonso nga nayaka awa maloba to te but na biso ezalaka kaka na ndenge bango balobi na yango ezali ndenge bango balobi commentaire ezali lisusu te mpo bayebi yango bokomi na biso awa soki toyeli nini déjà va biso moko tomilobela nakanisi papa journaliste na soki wana. Merci bandeko tozali ko continuer émission na biso na malembe nous pambate yali moko page moko spécial pona kolakisa bino ndenge nini bango bayaki kobanda na Roissy na aéroport tina mokola lelo tokolakisa bino yango wana tozali kokendende na malembe tokoma bango molai te kasi tokosenga na bino nyonso besika bozali kolanda biso boyeba ete papa na biso papa conseiller direct ya chef spirituel papa Kiangani Zako azali na biso na mboka ya France. Papa na ngai na kanisa motuna musu tokotuna bino pamba te bino bozali ba conseiller kuna na cabinet ya chef spirituel na kanisa bokozwaka ba rapport mingi concernant administration ya Lingomba et ce qui totali partout na kati na Lingomba kasi ben impression na bino sur les comportements de l'église en Europe en général et en France en particulier ezali nini? Merci papa Lambert pour la motuna oyo yayo na kanisi pour la recadrer comportement to koloba ete ndenge nini tomoni vie ya Lingomba santé ya Lingomba na kati ya France to na kati ya Europe. Ya solo déjà to vandi na bino mois semaine moko ye utikoleka tomoni ya solo ete Lingomba ezali en marche. Lingomba ezali kozonga simate ezali kokende liboso pe batata na biso o tokutani na bango na ba mama batambwisi ya Lingomba awa na Europe tomoni mingi epe sika to vandi na Nkamba Yerusalemi pe na Kinshasa tokozwaka ntango nyonso tu ba rapport oyo ya nani ya misala oyo ya biso ya bino awa na mboka Europe nakanisi tosi to moni ya mingi totangi ya mingi ete Lingomba ezali kotambola malamu oyo nyonso tu oyo ekosalamaka na makambu etali domaine médical, domaine ya santé, biso tokomona ka ba effort à travers ba correspondance, à travers nyonso oyo bino bokosalaka na mboka Europe na domaine ya santé tosili komona na kanisi ba conseillers principaux mususu bazate awa mais en tant que vie de l'Église de l'Europe, à travers ba rapport na ba misala nyonso obino bozoko sala, tozali komona pe tozali nesengo ya koloba ete l'Église est en marche. Na domaine ya santé, na komona ka tango nyonso tu mokonzi ya bule azali kotelema na likambo oyo ya motuya oyo nde yango tozali komema pe kolakisa na ba responsable nyonso ya Lingomba awa na Europe ete message d'actualité à mokonzi ya bule ete esika nyonso oyo yo responsable ozwami vie ya Lingomba vie ya église ezali ete
olakisa ya solo lingomba awa ezali na bomoi ezali ya kokufa te. Lingomba ezali na esika oyo ya mabondeli, esika oyo tokosambelaka. Lingomba ezali na esika oyo ya koyamba bapaya, kolalisa bato, kolesa bato. Pe lingomba ezali na esika oyo ya kobongisa ba activité to misala ya ndenge na ndenge na domaine agropastoral, na domaine ya santé. Ya solo toyebi ete na mboka Europe, mibeko ndenge ezali ya organisation ya misala awa na Europe eza na ba particularité na yango. Biso na Afrique tozali na esika nyonso okomona ba centres de santé ezali, okomona ba bilanga ezali, ba élevage ezali, o misala awa biso na Europe tokoki koyeba ndenge nini tokoki ko s'intégrer na logique ya demande ya chef spirituel pe kotia komeka ko adapter recommandation ya chef spirituel na contexte ya biso na Europe. Toyebi ya solo ete bandeko ya Europe bokosalaka ba effort, tomoni ndenge nini bozo soutenir ba structure ya santé ya lingomba na bamboka ya Afrique kuna. Tomoni tang bozo kotinda ba ambulance, bozo kotinda ba médicaments, bozo kotinda ba matériel, ba lit ya hôpitaux, misala wana nyonso tu ndenge tomoneli yango na rapport, ndenge tozali ko vivre yango, ndenge boyoki na ordre de mission ete bolendisi lingomba awa na mboka Europe ezali pe na contexte wana ya koloba na bino ete esengeli kokoba pe kokanisa lisusu mingi ndenge nini ya kosala mpona kotombola ba activité wana mokonzi ya bule asengi biso. Nakanisi soki makambo mosusu ekoki kozala tokoki koloba yango to kobakisa yango na nsima ya moke tokoki koloba na domaine oyo etali secteur ya ba activité oyo nga na talaka na cabinet ya mokonzi ya bule nde yango wana nakoki kolobela bino. Merci tokoleka na papa na biso, papa révérend Nzaki Mwena, soki paza na mwa likambo oyo kokolobela biso na motuna oyo ngai nauti kotuna. Papa révérend napesi yo maloba. Papa journaliste, merci. Ya solo ndenge utoloba ba rapport eyaka mingi. Rapport eyaka, rapport elanaka cour nango normal ndenge administration nyo surtout e fonctionnaka. Ya solo biso tozali musika par rapport na siège et pas église ezali na ba structure nyo surtout e vanda. Bisika nyonso bato bazali moi likambu ezangaka te mais tosi pe tokoli makambo mosusu ezali nango na ntina moko te. Papa azali kosenga ntango nyonso tu koyokana. Papa azali kosenga ntango nyonso tu totika mabe, tosala malamu, topesa ye maboko, totraîne te, tofrene musala te, totikali musika te po na mutu mwindu asepela. Yango wana ngai en ce qui me concerne lokola nazaka na kamba nasepelaka mingi na ndenge que l'église de l'Europe ezalaka toujours présente na nkamba na ba manifestation nyonso tu pe eyaka maboko pamba te eyaka na contribution pona botongi nkamba. Eloko wana il faut qu'on renforce yango, il faut qu'on encourage yango na bisika nyonso tu. Tango nyonso tu papa aza koloba ezala mardi ezala na ba message ya dimanche comme la rabino na ratelki. To pesa ka retardé, to pesa papa maboko. Parce que ko bonga na biso, il en va
ya botongi nkamba. En ce qui me concerne, na ndenge nazali en charge de la culture, c'est vrai que par rapport ezali ko concerner domaine wana ezali mingité. Mais na kati ya culture msala ezali ebele parce que l'église Kimbangiste sur le plan culturel ezali très riche. Ezali kaka culture te mais eza na ba recherche. Toye bayango que papa azali ko préparer ba savant na ye. Il y en a qui ont déjà découvert, qui ont déjà trouvé des inventions. Oyo ezali ke lelo yo tangu papa akopimisa bango mokili ekokamwa ekoyeba solo ke nzambe mutapesaka mayele pe sagesse na batu oyo aponi po basala ba découverte pe ba invention. Ben invention wana ezali ya minene oyo eko soulager mokili pe batu na ba pasi surtout ya maladie oyo ezali kotungisa biso. Merci. Sikoyo na kaka na kati na mituna wana tokokende na papa révérend chargé d'émission papa Kunku Fisiko nde yope okolobela biso na motuna ona uti kotuna yope biso réponse na ndenge yo bongiseli yango. Sinote ya ko bakisa ko kozanga te pamba te na maima so za koloba mawa susu na mboko oyo tozali awa anenyo sotu ngai na komakawa na yaka tangu mususu na makambo etali ko sensibiliser bandimi tote ko ya kopesa message oyo mukonzi ya lingomba za kotinda na yango na koloba boy biso ndenge tozali kuna ndenge toyaka awa toyaka na maloba musute toyaka maloba oyo mukonzi atinda kabiso biso tozali basali ya mukonzi tangu toyaka na bamboko ezali pona kozwa rapport nyonso tukutaka awa situngai yango na memaka pa ya directeur ya cabinet akobongisa yango akomisi yango pa ya mukonzi ya bule yango tango nyonso bomonaka ngai ndenge boyoki nazali chargé de mission na tambola kezali kaka awa te bamboka ebele pona kokende kopanza sango pona kokende kozwa ba rapport ebele pe koyeba lingomba na bamboka nyonso tu wana eza kotambola ndenge nini na yango boyoki biso lelo toye awa ndenge boyoki moko aza koloba na domaine oyo asalelaka ngai pe na lobi ndenge ngai natambolelaka na kanisi toza nanu oyo nyonso ekoleka na kati na mboka ndenge toyebi ke bandimi bazali batu bo batosaka lokola tozali awa toyebi ke makambo nyonso tu ekokende kitoko na kanisi mpona wana na suki nano wana. Merci ya solo bandeko bana pasi mokimbangu to uti kolanda ndenge nini ba uti kolimbolela biso na mituna oyo tobongisa ki po to kotuna bango motuna na musu zali boye message nini ba papa na ngai ba papa na biso o tozali kolanda bato bazali kolanda bino pe bana pasi mokimbangu nyonso ya mboka Europe et surtout na mboka France message nini boko adresser pa ina bango et pa ya ba responsable pe ba fidèle d'Europe en général et na France en particulier. Merci Papa Lambert. Message nini oyo biso tokoki koloba na bandeko ya Europe et en particulier oyo ya France. Nakanisi message clé ezakaka oyo ya kolendisa kondima ya bandeko. Kolendisa posa ya kosala pambate mibeko bolingo misala nde fongola oyo batata na biso papa Simon Kimbangu papa Diangenda papa Simon Kimbangu Kiangani tango nyonso tu tozali ko insister na place wana parce que bolingo mibeko misala nde fongola oyo ekokotisa biso na bisengo oyo ezangi suka soki message ezali ya kopesa nde message ya koencourager kolendisa lisusu bandeko ya mboka
Europe, ya mokili Europe, bandeko ya France en particulier, toko akozala vraiment na posa makasi ya kosalela Tata Nzambe. Posa makasi ya kosalela ye na solo. Posa makasi ya kosalela ye na kimia, na limemia, na boyokani. Esika oyo nyonso tozali toko akozala baye oyo basimbi mosala ya Tata Nzambe. Papa Diangenda alakisaki biso pe banzembo ya milimo elakisi ete tozali ba ambassadeur na se ya tango. Et que biso bandeko oyo tozwi chance ya koya kovanda na Europe, tokoloba ete tozala mission ya solo ya kovanda awa na Europe po ete toko akolakisa ete tozali ba ambassadeur ya Papa Simon Kimbangu. Toko akosala misala oyo ekopesa na batu nzela ya kokanisa ya solo ya koyeba monene ya Papa Simon Kimbangu à travers misala na biso. Message oyo ya ko bakisa likolo wana ekoki kozala te. Ya motuya ezali ete toko akosala, toko akokokisa na nzela ya mibeko, na bolingo, na misala po ete nkamba etongama. Soki nkamba etongami, biso tokozwa lobiko. Nkamba etongami, Nzambe akokata mokano na ye. Donc message oyo ya clé na koyi koloba nde yangwana. Peut-être bandeko bakoyi kozala ba complément utile ya ko pesa. Merci Toko Kende Siko na Papa Révérend Nkunku Fisiko chargé d'émission yepe akopesa biso message oyo ye abongisi pona kopesa biso na mokola lelo. Papa Révérend topesi yo maloba. Merci papa journaliste. Nakanisi bosi kolanda conseiller principal nenga sili koloba. Biso oyo nyonso abengami kimbangiste misu na ye etalaka nkamba. Matoi na ye eyokaka nkamba. Nde wana bengami mundimi ya solo ya Papa Simon Kimbangu pe na kobakisa boye. Na periode tozali misala ekomi ebele, makambo pe ekomi ebele. Tata mokonzi ya bule azokoloba tango nyonso tango ekoki po ete akata mokano. Biso baye oyo papa aza koloba topesa ye maboko tozonga nsima te. Pamba te maloba na ye ya mikolo oyo aza koloba boye. Na Nzambe perte ezali te. Na Nzambe perte ezali te. Moto nyonso oyo asalaka ayebi ntina asalaka. Moto nyonso tu oyo aza kosala ayebi ete aza kosala po lobi azwa lifuti na ye. Yango na bandeko na ngai awa na mboka ya poto tokeba na masengene ya mabe pamba te wana tobengi yango ezali mitambu oyo batili biso mikolo nyonso. Biso toza na kobanga te po ete toza na Nzambe ya solo. Ba faire distraire bino te. Tosimbana topesa na maboko po ete tosala misala ya tata ndenge aza kotinda biso po Nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli. Nakanisi tango nyonso tu oyo baza kolanda maloba papa nakanisi baza koyoka mayenga naza koloba yango kaka papa aza koloba yango kaka nazalaki nango mpona kobakisa na Nzambe perte ezali te. Oyo nyonso asalaka mpona Nzambe, Nzambe atikalaka na nyongo ya moto te. Yango wana tosala topesa papa maboko. Nakanisi maloba na ngai yango wana. Merci ya solo bandeko balandi tokei na Papa Révérend Nzaki Mwena na kaka na kati na mituna na biso wana nde tokopesa pe ye apesa biso message oyo ye amemili so na mokola lelo. Papa Révérend topesi yo maloba. Ngai naza na message en particulier ya opesa te. Ndenge kaka Révérend Fisiko auti koloba. Biso nyonso toza koyoka oyo papa azali koloba mokolo na mokolo. Bolingo mibeko misala. Totambola na solo toza na courage, na volonté ya makasi ya kopesa maboko pona misala azana yango kuna na nkamba. Toyeba ke tozali na ba échéance
na mibu oyo tozali nango ya centenaire. Musée. Les 25 000 de 2016, il faut ici là. Yangwana bandeko to telema. France, pe Europe nyonso. To pesa papa maboko to yo kisaye sonité. Soki tozali unis, tozali na bolingo les uns les autres. Masengina ezalité to pesie maboko. Papa akoki kozala na bobangi te po biso tozali mbongo na ye ndenge papa Simon Kimbangu apesaka réponse na mindele batunaka ye na Mbazangungu. To lala te, tozala na distraction te, to landa masenginia te, kasi to simbana to pesa papa maboko parce que tozali na centenaire ya ko fêter le 25 mai 2016 ya mbotama ya kolo Yesu pe inauguration ya musée oyo bato na mokili mobimba bazali ko ya kotala. Professeur moko autaka na Suède ayaki kotala komona emika. Ambassadeur ya Union Européenne ye moko pe ayaka ye kotala yango. Bamindele bayaka au moins 3 ou 4 par semaine pour na koya kotala misala papa zali kosala. Yango yo ndeko na ngai ozali kolala lamuka. Merci à solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste to komi na suka émission na biso page spéciale ya mokola lelo na kanisa bouti kolanda ba révérend oyo bayaki na papa conseiller direct ya chef spirituel papa Kiangani Zako na kanisa bino bouti kolanda bango toyoki mwana pasi Kimbangu esika yo zali tika ete oyo nyonso bango balobi tika ete tolanda pe to kwa kosalela yango po ete lobi biso nyonso tozalaka kobele sima ya nkamba ndenge bakolobaka yango pona mokola lelo na kanisa bandeko tosukisi wana ezalaki wa bino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi ya papa Edi Zolandonga pe mama Fifi Ndongala pona lelo totiki bino tokomi nambala yasima botika la malamu. Merci.
te